émission Nabino misala ya fachi mukonza mboka na leli donc na message à opesa te papa donc esengo kaka etona motema po bongise biso banzela donc tokomi à l'aise biso tona souffrir tokomi siko à l'aise misala ya fachi misala ezomonana tozomona que ça marche quand même, il y a un plus que plus même, donc ça marche. Mboke bongaka boye asali boye tozomona tozosepela ya kolobeza te ezomona na miso misala ya fachi na esengo po projet oyo ezalaka ya kala esalamaka te ye aye kosala yango eza esengo na biso misala ya fachi ndeko bazolobaka président osala eloko te alongwa osala eloko te motema mabe eza motema mabe wana mpenza motema mabe oyebiso oza motema mabe nza pa kopambola mpe yo te ozomona soso motema mabe nza pa kopambola yo te mpe akofungola mpe baporte te ozomona vraiment o fachi aza kosala te nzambe abatela ye kaka nzambe abatela ye apesa ye mikolo ebele mpo na congo puisque congo ebandi kozwa lumière congo ebandi kozwa lie mpe congo mpe ebandi mpe kobima mpe na monde puisque ezali déjà bloqué sikoyo ya fungoli yango malgré bazotie bakoka jamais nzambe aza kaka liboso na ye kaka misala ya fachi azopeseka merci mingi ndenge azosala mosala abunda kaka asala aza mokonzi totiele motema nzambe asunga ye misala ekende liboso vraiment basecteur nyonso makasi kaka ekende liboso napesi ye merci mingi misala ya fachi donc to accélérer musala fachi beto apesi biso bana mboka pe toza tosepela makasi na musala nini nous avons été congolais mwana mboka komona initiative au président ya kosala banzela na ngirenge boeza bien esala biso pe bien ba jeune ebele batika bakulu na tozala ba jeune baza baki bayanki mimaye na laksi bango boulot esala mande singa na chef d'équipe na sala na ngate po na zu bato ebele bayebida bana matière na mutu notion nde bomona musala esala en tout cas merci na fachi beton na ono ça va asala biso population ya bien misala ya fachi a continuer abongisa babisiko etikali abongisa yango bien mpo bamikonzo balekaki basalaki yango te ye nde motu asilisa bisika nyonso to etikali na soki na nga wana misala ya fachi na esengo makasi mpo movenda ezalaka liziba lelo mokonzi ya mboka fachi beton abongiseli biso nzela na bato ya poto bazofelisita yango lobi kutu na filmaki na tindela ikolo lopangu oyo nga bitala lopangu na yo ndenge ezwi valeur asepeli donc biso nyonso toza na esengo donc obimi kaka boye okiti liboso ya lopangu misala ya fachi papa na ngai donc moya koloba eza te donc esengo eleki makasi puisque avenue oyo ezalaki donc salite moko kondima te bato ebele babandaki kosepela nango te kutu ere biso tosombi lupango na avenue ya salite boye lelo bakomi koanvie biso bakomi koanvie avenue na biso vraiment esengo eleki makasi vraiment misala ya fachi nzela liboso ezalaki ndenge poto liziba mituka kutu elekaka te mawa ple bongo bakulu na bazobatama donki lelo elengi misala ya fachi en tout cas message na nga mpona mokonzi ya mboka na lobi en tout cas ya koloba ebele eza te aumela donc aumela vraiment santa totombeli ye vraiment na ndenge lelo tokomi na valeur mpo na avenir na biso boye na oyo azosalela biso en tout cas vraiment nzambe apambola ye abatela ye vraiment aumela misala ya fachi sekoza makasi mingi kokumisama président fachi komona eza mpe kaka ngingi te mpe kitambo c'est bon même nauti siko na mito nauti kota kaluka kuna na kati na mosu président fachi en tout cas tikaluka oui nauti kaluka se basa nzela uta ipedel vo ebima ti mbila ti sakombi misala ya fachi en tout cas rêve ekomi réalité ma rêve ekomi réalité toza kopense nango depuis longtemps bapese be baleka basala te ye aye aréalise yango émission na bino misala ya fachi tozali awa mpona kolakisa bino partout président de la république azosala misala na kati ya république démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, ça dépend ere besoin d'abiso partout dans le monde. Mbote na bino nyonso balandi ya FM télévision na bike boza ebele bolanda la chaîne oyo FM télévision surtout émission na bino misala ya fachi kaka ndenge na anosaki bino
tozali awa na République démocratique du Congo, précisément na ville province ya Kinshasa, pa ewapi tokiti sur terrain na commune ya Ngiringiri. L'autre fois tolakisi bino tozalaka ana commune ya Ngiringiri mais tozalaki na avenue Niangara. Alors commune ya Ngiringiri eza na ba avenue minene ndeti tolakisi bino avenue Niangara, to na avenue Movenda, avenue Makanza, avenue Ngiringiri. Alors lelo toye kolakisa bino avenue Movenda. Tozalaki na avenue Niangara tolakisi bino tozalaki na Elengesa, tosusaki ti na Asosa. Alors maintenant toza awa na avenue Movenda na si bomo na arrière plan na ministère Salama, toza na direction ya Khartoum, entre Khartoum na direction ya Gambela. Alors bandeko bino mo bozo na musala zo Salama tuka musala et Salama kitoko makasi donc bino mo na sir bolanda ki émission oyo kitoko le kado bana ngiringi bazana esengo bazo sala ba avenue nyonso minene mamakadam. Non seulement ba venir na ba direction ya Ngiringiri presque tout les autres à Macadam. Donc autre ça no ba venir après tout la saison na ba direction. Alors préfina TVza noté merci na 3 fois ingénieur Joris Mazina pour la réalisation na merci na préfina si ma caméra, merci na pasteur Jay Kafwa, merci na frère Don, merci na pasteur Patience en tout cas vous avez belé bandeko bozo soutenir chaîne Oyo FM télévision. Alors TVza noté tous les habitants ya commune Ngiringiri tu as l'impression de par rapport à le président de la République animi assez la bango en tout cas et c'est un mingi. Alors tu éviter papa bonjour s'il vous plaît papa bonjour Bonjour. Vous avez chaîne FM télévision émission Misala ya Fachi. N'habitez pas poser habitant ya commune Ngiringiri. Oui, je suis habitant dans la commune de Kalamu. Kalamu, OK. Mais toujours dans ce quartier ici. Ah OK, merci papa. Comment tu reçois Papa Billy. Papa Billy. Voilà. Papa Billy, c'est le président de la République, quand même, à ce Macadam, dans la commune Ngiringiri. Moi, je suis très content. Très content. C'est locaux. On ne pensait pas qu'on pouvait voir ça. Mais le temps, tous les gens tous na esengo makasi. Tous na esengo makasi. Tous sengaka mokonzi mboka akobaka boye. Tina ba moi tinela mike mike donc beton ekota po mboka na biso ekende liboso. Misala ngozomona ndeni ni bosela makadam. Ça bien, ça marche bien, mais un peu de lenteur, on ne sait pas si c'est l'administration, si c'est quoi, mais les autres tambola bien et puis tous au moins les appels makasi efficace. Bon, c'est bien. Bandeko bazo ba président ça le côté, facho ça le côté malgré tout mboko za munene mambo za gebele mais pour na yo papa yo jijon ndeni. Non. Mais ça les au monde na tous au monde que ça marche quand même. Ça il y a un plus que plus même. Donc ça marche. Mboko bongaka boye. Asali boye tous au monde tous au sepela. Ya ko le bezate au monde na miso. Président azo lando na minso. Libani ko ba message nous copie na président de la République. Vraiment nazo peseka merci mingi ndenge azo sala musala abundaka ka sala aza mokonzi to chele motema zamba sungaye misala kende liboso vraiment ba secteur nyonso makasi kaka kende liboso na pesi merci mingi. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. En tout cas merci balandi à FM télévision donc toujours continuer na ba interview na biso ya misala ya Fachi. Tata bonjour. Bonjour. Chef, vous avez habité à la commune? Nous avons habité à la communauté parce que nous avons travaillé avec le chef d'équipe à chantier. Ah ok, chef d'équipe. Très bien. En tout cas, je suis Mango et Kitoko. Nous sommes à Congolais, nous sommes à Moussala. Attends, nous sommes à Moussala, nous sommes à Moussala. À part ça, au bon moment, nous avons une semaine à 2 jours. Ok. Quand on a accéléré, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait tous ces pays-là, ma race. Nous avons été Congolais, moi, Namboka, comme on a une initiative au président sur le Sala, Panzela, Ngiringiri. Ça bien, et ça, la biso bien, jeune. Et belé batika bakulu na tozala ba jeune ba baki ba yanki mais na laxi bango boulot et ça la mandé singa na chef d'équipe na sala na ngate po na zuba te belé ba ibida bana matière na mutu notion de bomo na msa yo sala en tout cas merci na Fati Beton na o no so apes asa la population ya bien merci beaucoup chef pour finir toi tout ça en tout cas bozomona bandeko TVza radio te dimension ya béton au bazotsa awa donc en tout cas aujourd'hui il était donc dimension ya béton Moussa ça m'a très propre na sinombo bozomona donc ba sala ba makadam mais en tout cas Ngiringiri vraiment ekoti makadam donc ya kosala donc bomona Moussa ça pour finir ce qui au poussana aujourd'hui na bandeko ne ba ça Moussa donc
qualité ya béton oyo nano tomona te propre misala osala mambangu kitoko makasi en tout cas bino mo bozomona bandeko donc ndeko oyo oza libanda ya mboka en tout cas président Faci aosala misala ezalaka non seulement na commune ya Ngiringiri presque bacommune nyonso baosala mpena misala donc awa toza na Ngiringiri mais l'autre fois mikolo ezwa tolakisa bino commune ya Makala tokende commune ya Bumbu tokende commune ya Ngaba donc bomona partout misala ezosalama donc nasi préfina ozwa ndenge baosala musala donc en tout cas vraiment misala ezosalama vraiment merci na président Faci bana ya Ngiringiri bana Kasavubu bana Bumbu bana Makala bana Kinshasa mobimatoka bapesi yo merci mpona musala oyo ezosalama en tout cas merci beaucoup tozo continuer na bainterview na biso donc tozakaka awa na veni Movenda donc en tout cas Movenda ekomi poto bandeko Movenda ekomi poto mama. Oui papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Mama kombo nani? Mama Solange. Mama Solange. Mama Solange ovani na veni Movenda. Na vai na Movenda 33. OK. Mama en tout cas comment on ndenge président azuli kanisi aseli bino aveni au Movenda est-ce qu'on nous en a na esengo makasi mpo Movenda ezalaka liziba lelo mokonzi ya mboka Faci Beton abongiseli biso nzela na bato ya poto bazofelicite yango lobi kutu na filmaki natindela ikolo lopangu oyo nga bitala lopangu na yo ndenge ezwi valeur asepeli donc biso nyonso toza na esengo donc obimi kaka boye okiti liboso ya lopango donc tosepeli mpenza makasi mpona bandeko mosusu oyo baza baignorant bayo bake Faci osala eloko te alongwa asala eloko te mpona yo wana bango etali bango wana mpo balukaka te mboka ofo koluka so ozoluka ozala no bien siko bango balingi nini ata mona mapango na bango kabila bango moko obien ndeni ntango yo ozoluka na yo ozozwa na yo na nzela na biso nde ekomi kitoko liboso ezali so nauti lufu fo nakita na prince Kasavubu me lelo na ndokita liboso ya lopango moteke nakomi nanga lese nzela oyo liboso ezalaki ndenge nini poto liziba mituka kuta elekaka te mawa ple bongo bakulu na bazobatama donki lelo elengi abongisela biso kaka mai toolelaka mai courant nde namoni sava me mai so batie biso mai tokomi kitoko président azolanda yo Faci Beton message noko opesa ye mokonzi ya mboka naleli donc naa na message ya kopesa te papa donc esengo kaka etoni na motema mpo obongiseli biso banzela donc tokomi à l'aise biso tona osouffrir tokomi siko à l'aise. Merci papa. Merci balandi FM télévision toujours continuer en tout cas bana Ngiringiri baza pena na esengo makasi comme on est présent à Sali bango banzela donc awa toza na veni Movenda entre Gambela Khartoum donc en tout cas Moussa Yosama kitoko tout le monde asa ko apprécier Moussa Fatou ça mais donc propre tant que Moussa no style mais ta venda na komi donc très propre alors préfina to continuer to joa bandeko to meki un peu ko soana bango to zo mo ba impression bandeko moko ezamala omi alors to continuer na interview na biso maman bonjour s'il vous plaît maman en avant de la terre maman comment nani comment nga Saina Marie Ngambieli Mama Saina. Saina Ngambieli. Uvandi na venue. Na vandi na botami awa na venue yo. Ti na kolia na boti bana na ngai tozali biso to botami ya papa na biso azwe lopango yo abanda Kasavubu. Depuis Kasavubu. Banda Kasavubu. OK. Maman. Vous ancienne ya avenue. Il s'est biso est-ce que avenue izaka da makadam kala nde bazo bongisa kaka toningi ni zaka ndeni. Te omoni projet oyo eza ya kala. Ti Kasavubu bazalaka na ebite te bato baya kobina mabele awa ba nini bakushi oyo ebimaka so bakutaki yango ezalaka Kasavubu mutalaka na nini projet ya kosala ebanaka na Gambela ntango na cimetière ya Makala ezali yango na asalaka projet wana mpona kosala ba nini kokende na cimetière ya nini ya Makala alors eye kokufa mokonzi moko te ayayi kolandela projet yango lokola oyo alandi en tout cas asala abongisa biso depuis sera Kasavubu moto a réalisé projet wana eza président Faci projet ye donc c'est que première fois maman dit avenir okota makadam ezalaka nango mabele bakobongisa bakotia baterre jaune mpona nzela ela wana kala série ya Kasavubu alors esengoni eza nango komona lelo président Faci a réalisé projet ya kala lelo asali siko nzela yango tozomona béton na Movenda komi na valeur esengoni mamuzana nana esengo mpo projet oyo ezalaka ya kala esalamaka te ye aye kosala yango eza esengo na biso message ni opesa na mokonzi ya mboka azolanda yo
était que maman oza mutakala ya venu mais lelo zui makadam message ni opesa na président de la République aotala. Non, opesa ye message kaka ndenge asali. A continuer. A bongisa ba bisiko etikali. A bongisa ngo bien. Po ba mikonzo balekaki. Basalaki yango te. Yende mutu asilisa bisika nyonso to etikali. Na soki na nga wana. Merci maman, c'est très gentil. Merci Profina. Awa toujours continuer car ba interview na biso na si bandeko. Bozomona toza awa na veni Movenda. Toza sur nini direction ya Khartoum na Gambela. Donc toujours continuer na habité 3 fois ingénieur au réalisateur na kita Khartoum to na kende Gambela na habité soki na rokende wapi. Na préféré mamu to kitabo. Donc bande ko mone na za awa so kitibo keti lengesa. Soko zongi boketi ba sosa ba Birmanie donc awa na za oza Khartoum o landeze lengesa. O landi boza direction ya Gambela, Shaba, Asosa, Birmanie, Sayo, T24. Donc misayo sa matina 24. Donc to la Sabino awa na FM télévision quand ndenge to pometaki bino donc toujours continuer ba interview na biso. En tout cas ba bi Moussa qui toko sama na Movenda, bala Movenda baza satisfait na Moussa na bango. Maman, bonjour. Bonjour papa. Maman, comment nani? Na rofanda? Comment maman Chantal Manda papa? Maman Chantal. Oui papa. Maman Chantal, oza habitante ya commune à Angiringi. Oui papa. Avenue. Oui. Maman Chantal, ça biso avenue zaki ndenge nini? Pe le commune ndenge nini? Ah, papa na ngai. Donc moya kolobeza te. Donc esengweleki makasi. Puisque avenue oyo ezalaki donc salite moko kondima te. Bato ebele babandaki kosepela nango te kutu air biso tosombi lipango na avenue ya salite boye lelo bakomi koenvie biso bakomi koenvie avenue na biso vraiment esengweleki makasi vraiment. Message ni opesa na mokonzi mboka zolanda yo ta lelo bokomi na makadam na veni Movenda. En tout cas message nanga pona mokonzi mboka na lobi en tout cas ya kolobebele ezate aumela. Donc aumela vraiment santa to tombeli vraiment na ndenge lelo to komi na valeur pour na venir na biso boy na oya zo salela biso en tout cas vraiment nzamba pambola ya batela e vraiment aumela. Mama avenue mikano expliquer so ebandi wapi makadam ba osela bino pe ko suka ti wapi? Makadam o bazo sala e bandi na 24 ba yebisi biso ke kokende ti na yolo na Kimwenza. Il faut traverser ti elengesa. Traverser ti elengesa il faut kende ti Kimwenza na yolo. Oh OK. En tout cas maman, merci vraiment. Na ebité lo basuka ni koko koloba na bateau bazolanda yo na minso ba bakena président Fachi a osala le côté alongwa osala le monte mais quand même tout le monde ngiringir non seulement ngiringir mais ba commune presque comme le na makadam. Message ni ko pesa bandeko wana o baza ba ignore. Bandeko baza ba ignora na oyebisa bango kaka ke en tout cas ya kolobebele ezate vraiment biso nyonso tozala nsima na ye mpo oyo ye azosala en tout cas ezomonana na miso ya bato donc biso nyonso tozala na nsima na ye tosoutenir ye. Merci beaucoup. Merci papa, merci. Okay. Pour finir to continuer na biso ba interview na biso donc bandeko nazara awa na veni avenue Movenda nazo continuer ka kosala ba interview na ngai donc nasir oza direction ya Khartoum wa oza direction ya Khartoum o landi on eza direction ya Elengesa donc bandeko bana ngiringi o bayebi direction ya Khartoum donc nemo bozomona direction ya Khartoum ndenge komi donc chef bonjour papa oza habitant ya ngiringi te nga za habitant na oti Kitambo na veli lusambo sika basanzela mosusu na kitoko. Ok, quand on est président de la République, il y a des candidats, c'est quand même, Banangiri, Banzela, chaque avenue minene, et c'est on nous en a. Ouais, c'est comme ça, Makasi Mingo, comme ça, ma président Sofati, comme on a zappé la ngirité, le Kitambo, c'est bon. Même il y a aussi ce qu'on a mis dans le côté Kaluka, qu'on a Kati, à monsieur président Fati, en tout cas. Tikaluka. Oui, non, Tikaluka, c'est pas ça, c'est là où tu as IPD, le veau, et puis ma timbi, ça comme. Ok. Ouais, en tout cas, on a passé le coup Makasi, pas président Abisso. Abattre la personne makasi tala ma on imagine ezaki boyete. Voilà.
En tout cas, merci à Chef, c'est très gentil. Merci beaucoup. Nous sommes en train de faire des tambo. On est dans le look. Alors, donc, nous avons dit ça, mon réalisateur, toi, ingénieur, tout ça programme pour tout qui t'a dit, ni quand Luka, tout nous reçoit, image dans le donc, tout ça, la direction, il y a ça cartoon. Juste là, on a venu au Venda, on a ciblé mon bandit. Au Zomona, l'ingé, l'installé les autres salles, ma tiré qui toque donc, aux autres idées donc, botala épaisseur, il y a béton, aux autres ça donc on a donc des années. Mboula na mboula donc a venu tikali botala bandeko. Dimension il y a barre de fer, bazo la biso na béton au botal donc mustala ça m'a vraiment kitoko donc merci président Fachi pour na musala no sala donc musala donc ça na mutema kokita. Vous êtes que bambi ke non donc tel niveau il y a épaisseur il y a béton. Là si bino bozo na niveau épaisseur à béton. En tout cas pendant musala sala to continuer préfina maboko manji babi musala toujours donc on a quitté vers elenge ça donc toti Gambela maintenant to quitté vers elenge ça bana movenda bana sengo makasi bana ngiringira en tout cas bonjour papa excusez biso toza FM télévision tozora ba misala Fachi partout do sala papa oza habitant ya commune ngiringira ya habitant ya commune ngiringira Comment on est papa? Comment ça va Saka? Papa, et si on nous allons comment le président n'est sali quand même. Le président a joué initiative au sala, va venir miner il y a un giringir macadam et si on nous allons. Bon, on s'est permis parce que pas maté ah ouais bah président ngiringira wa mauvais le président. OK. Et quand on va combien nous va venir ko président pour c'est pas bakas. Mais c'est au monana. Voilà. Et nous devons buller à Zati. Voilà. Hein? Oh, papa, bien mutu, a reboudé président Zati. Ah bien, c'était pas là où ça Moussa na. Très bien. Moussa do monana. Voilà. Vous comprenez? Merci papa na mutu uzota mingi. Uza awa na si binomo bozo mona donc batu bazana sengo, babingi komi Paris. Chef bonjour. Bonjour. Ah, comment on est président Sali avenue yo, Movenda. Et c'est nous uzana. Ah, tu as sengo belé parce que Bandela tant on peut saler ma embouteillage peut ça ni égo diminuer. Donc il te s'appelle vraiment ngai tout ça va travailler à BBC biso bato livrer béton oyo camion na ngai wana OK na auto livrer béton donc tout la qualité ya béton oyo ça supérieur voilà donc tout na béton BBC central à béton et ça kana gombe na tomba lubai so ye wana okuta ingénieur na osenga oui ça on ça makana ngingiri tout ça ba commune non et ça partout na CPA kuna na ni na Ngaliema Kitambo Matete donc par-ci par-là ba misala vraiment zo salema vraiment tina kisenso kutu ba prince koti ah tikoloba banga mo ya solo c'est photo qui dans FM télévision oui so kitona ba mona ntila ona salema na batende ntila salema na ba donc béton Fachi béton donc suka merci beaucoup OK merci beaucoup de continuer d'interview na biso préfina bana ngiringira tout cas baza vraiment na sengo makasi ya mona ndenge ba komi na nzela na bango ah to kita vers elenge ça touti na Gambela surtout qui d'avoir elenge ça en tout cas bana ngiringi bazana sengo mingi comme on ndenge président Sam papa en tout cas félicitations papa moi mboka solo bonjour papa comment on est On a désiré. Ah, papa désiré. Oui. En tout cas, tu es habitant à la commune. Oui. Je suis dans cette commune. Papa désiré. Est-ce que nous allons l'élo, nous présents une initiative il y a ça là, bah venir minene, yangingir banzela. Alors, tout ça na avenue Movenda. Sentiment nous allons. En tout cas, rêve est comme réalité. Ma rêve est comme réalité. Tu as pensé depuis longtemps. Les cas, ça a réalisé yango. Donc vraiment c'est la fierté. Vraiment la fierté a venu là-bas les valeurs. Nous n'avons pas moi en tout cas vraiment nous allons soutenir. Vraiment tout ça merci ami. Merci ami. Et là qui projet depuis l'année 72. Oui. C'est Bobutu. Tant que ça qui est venu lengue ça hein assisi yango teme tant alingi basisi avenir lengue ça donc basala movenda habité basala avenir ngiringiri
ta basali avenir ngiringiri esina ni 72 ntango esili so basala sikoyo movenda astope yango bana mpe loti lelo depuis 72 depuis 70 lelo 2026 aya kosala yango papa bandeko bazolobaka président osala eloko te alongwa osala eloko te eza motema mabe eza motema mabe wana mpenza motema mabe oyebi so oza motema mabe nzambe akopambola mpe yo te ozomona soso motema mabe nzambe akopambola yo te mpe akofungula mpe baporte te ozomona vraiment ofati aza kosala te nzambe abatela ye kaka nzambe abatela ye apesa ye mikolo ebele mpo na congo puisque congo ebandi kozwa lumière congo ebandi kozwa lie mpe congo mpe ebandi mpe kobima mpe na monde puisque ezali déjà bloqué sikoyo ye afungoli yango malgré bazotie bakoka jamais nzambe aza kaka liboso na ye kaka parce que mpo na yo topesa président de la république temps encore topesa su temps tokosala kaka na nzambe apesa su temps mpo misala ezalaka ebele misala ezalaka ebele malgré asali mingi me misala ezalaka ebele fo asala asilisa akende kopema mosusu paya voilà eloko wana kobaka yango wana merci beaucoup merci papa merci merci alors toujours continuer alors babaka tv eza radio te partout présent osala misala tokokita pour que tolakisa bino misala ndenge ezosalama fm tv bandeko en tout cas bosabone bopartage boaime ekosala biso bien mpo moyen malamu ya kosunga biso fm télévision ndenge tokokita boye mpo tolakisa bino place misala ezosalama eza kaka kopartage bémission na biso kokomante koaime ekozala malamu mingi alors awa nasi bino bomoni kuna ndenge bataye nzela ndenge batie babeto donc nini bakasi esuki awa donc kuna nano bakontinue te donc misala esuki awa bazokontinue kuna mais bino mo bomoni dea ndenge epesi elengesa oyo alobi yango su te elengesa ya lelo donc elengesa vraiment misala ezosalama kitoko bana ngengi baza na esengo makasi mpona veni na bango mpona président ya république ndenge akanisi bango nayebi te tozwa bayaya ya movenda apena donc toza na base vena donc chef bonjour tata komona komona mabera papa bia oza habitant ya avenue biso na commune ya ngirengiri okay. kuna kimbangu nga mona kimbangu merci donc so otraverse elengesa kuna kimbangu awa ngirengiri papa yebisa biso avenue oyo movenda ezalaki ndenge nini avant basamaka bon effectivement avenue oyo ezalaki place ya papa tumba lumengo banda 1963 bato ya fati beton bapapa na biso kala sera père bon avenue ezalaki mwa salite presque ezalaki te omona sikoyo na lokumu ya papa ndenge tozomona babienfait oyo papa azosalela biso na minute oyo c'est ça festation ya papa place afandi lokumu umela papa fati beton esengoni oza nango komona ndenge président asali nzela bon esengo na ngai eza ke nde namoni boye esali biso bien ti des années d'années ote bana biso bakoya bakokola boye bien ça fait très bien misala ya faci merci beaucoup bozalaki ebele boti kolanda émission na bino misala ya faci tozalaki awa na commune ya ngiringiri précisément na avenue movenda nasi bandeko bino mo boti kolanda tolakisi bino direction ya Khartoum direction ya Gambela asko toza na direction ya Elengesa alors tolakisa bino ti place misala esukeli na direction ya 24 alors ndenge tozuba information babi nzela oyo movenda eko traverser ti yolo ekokende ti kimwenza donc nzamba sunga mikolo ezoya tolakisa bino alors merci bozalaki ebele bondaki émission na bino misala ya faci tokomi na suka ya émission na bino merci na bandeko nyonso oyo bozopartage baémission bozoaime bozokommente surtout na bapene na bino esala biso malamu mingi merci na équipe technique nyonso oyo bozalaki na nsima na nga mpona kosoutenir ngai namoni les grands réalisateurs 3 fois ingénieur Joris Mazina namoni Préfina Maboko Magique merci na Nikora Mimira Nkiamvu en tout cas bozalaki ebele merci na pasteur Jay Kafa mpona basoutien na mpona chaîne oyo merci na mama na Australie na bana nyonso tuka nzambe apambola bino merci na ingénieur Gilles babia donc azap na monandi munene ya
émission Oyo, misala ya Fachi, merci na piste Apollo, merci na bandegonance Oyo, pour soutenir émission na bino misala ya Fachi. Merci na secrétaire AI ya IDPS de Obizi Boubalola pour na initiative na yo, en tout cas papa to bombio, to robimiso mikolezo ya. Merci beaucoup pour na soutien na pour na chaîne O FM TV. Alors bandeko soki nzamba zongi te tokuta na bino tozana na bino na commune na Makala tozana commune na Makala ndenge nini ba nzele côté na commune Makala so to commune Makala to kende Kaluka to kende ba Kitokimosi pardon ba Kisensu donc ba commune zebele au présent osa misala awa bokomona ngona misala ya Fachi désormais bozozwa misala ya Fachi partout présent osa misala awa na chaîne na bino FM télévision. Alors soki nzamba zongi te tokutani à la prochaine. Émission Nabino, misala ya Fachi, tozali awa pona olakisa bino partout président de la République azo sala misala na kati ya République démocratique du Congo.